que bandeko balangi ya situation ya Tinka télévision et vraiment c'est makasi pour nous repoussana liboso na bino pour nous informer bino. Merci pour notre idée to bola sa toujours en cas Tinka télévision ndenge to nous toujours courir derrière actualité pe ko yela bino basango ya mboka na biso na zelina mwana mboka to concernant en fait là to komeka kosala mwa analyse ya question au tozali nango à sur le terrain na kopesa bambote ebele na baboss nanga oyo bazali badelegation ya Tinka télévision na kombo ya Patrick Lina Christian Kisombe napesi su bambote ebele na Mose Geno Ilanga mwana longo solo mwa nzali ndoko solo napesi su bambote ebele na Alida Tango ya Benedict Mwanza que je salue donc c'est bien en tendance na kopesa directement mbote na invité nanga mbote mwana mboka mbote tokorasi mwana mboka tomoni mois de mars yango ye mois ba mama possible kokota tomoni thème ya mois de mars ezali leadership féminine toluka tozomwa intervention parce que moi oyo ezali plus mwana biso tomeka mwa kosula mwa moke par rapport na malgré que tokoorganize plateau oyo ezali ya biso ya basi ya tilika kote tosolola mpona makambo oyo etali basi tozwa mwa liloba moke mpona affaire ya thème oyo ya leadership na tondi botondi kasi esengo pamba te eza mpenza eloko moko ya motuya mwasi azala mikolo kasi kozala leadership ya biso basi oyo biso tokomi kosala badifference to kosala kokanisa na makambo po soki toyebi eloko te to mituna pamba te kala biso babandaki kotia biso mpenza na molongo te biso kala esika na biso ezalaki cuisine kasi lelo oyo ngai mpe Sephora Katia tokoma liboso na bino bana bamama oyo tozalaka na cuisine tokoma liboso na bino mpona kopesa bino basango mpona koyebisa bino lolenge nini tokoki kosala kasi kala ezalaki bongo te nga na kozala misengo mpe na kobeta maboko na kobetela bamama wana maboko oyo akozala na likanisi ya kokende liboso ya kotombola mboka kasi likanisi wana ezangisa ye devoir na ye na ndako na ye te atosa mobali na ye atala ndako na ye alamba pamba te biso bakongolais soki tosi toke poto tokomaka lokola bapoti tokomaka lokola bafrançais donc toza bakongolais soki otali na bafoye oyo ya bamama oyo basi bakoma na makanisi yake bakoma mindele okomona bokesene kozala na baye oyo bakendaka mpenza kaka na mayele ete biso toza babantu ayi mpona tosa mobali na nga soki olobi un nakoloba un te lokola soki tokei na bamikili ya poto toyebi ke babetaka mwasi te obanda kosala bozoba ebele oyebi ke soki babeti oke benga la polisi biso tobengaka la polisi te kasi totiaka mobali na esika na ye mama wana azotia mobali na esika na ye azobatela ndako na ye azwi susu likanisi ya kosimba ekolo to ya kosalela mpenza mboka na ndenge esengeli mama abongo tokobetela ye maboko kasi na kozala mingi te mpo eza mwa komeka tomeki mpo na masolo na biso ezoya tokosala yango ata 3 ou 4 numero ngai Katia Sephora bamama esindika bomo na biso tozalaka kaka bamama mpo tolataka bapantalon te mpo tolekaka liboso na biso tozalaka mpe bamama oyo tokofanda na bandako na biso tokofandisa mibali na biso tokofandisa bana na biso na kimia tokotosa bango tokozala likanisi ya mindele te divorce eloko pamba te biso tobatelaka libala pamba te libala eza sacré biso tokosala bozoba toyebike na koboya mpona linga mosusu biso tozalaka bongo te kasi yango nekoluka te ete biso nyonso bamama oyo tosi tolongola makanisi ya kozala babantu tokoma bamindele divorce eyaka lokola mai pamba te bango bamonaka yango libala eloko te mwana mboka tosolola mbamo na masolo etali sena tomoni na sena mwa vote babeki kosalama en fait tomoni baki kwebo asili kozala président to kozala président ya sena tokoluka tozomwa intervention par rapport nango malgré il y a des raisons du tout ezolobama ke asili kotravailler na le président sortant Joseph Kabila bazala komona mwa peut-être eza kaka le même chose oyo ezokoterepete parce que ezalaki na Alexis Tambo Mwamba et puis toyomona susu baki kwebo asili kokoma na esika ya sena mwana mboka tuna kitoko bandeko bazokanisa bango bakanisaka mikolo nyonso bakanisaka faci kozala kaka na nsima Kabila lelo Kabila ndako mosima faci makanisaka bango ezalaka kaka bongo me ezalaka oyo ya nkolo te wana elobi bango me elobi nkolo ndenge azobongisa to azolengela biso te Samba Lukonde azali moto oyo faci aponi mpona esengo te soki bandeko ya sena bapesi mpenza confiance na bango epa te napesi nanu bandeko ya sena pamba nani azalaki shwa ya Tshisekedi po amoni deta compétence oyo aza nango akoki kosala mosala kitoko kasi yango nakoti lisusu na sena na motuna nazongi na motuna na yo ya nini ya sena bati likwebo aza shwa ya faci kotala pe bon faci muta vote te kasi baye oyo baza baposa kotravaille to kosala mosala elongo moko na faci po bakota na kati ya vision ya faci
nde ba préféré bapesa ye confiance po parce que apesaki confiance ya azala informateur déjà confiance parce akotisaki na kati ya bato ke bati aza moto akoki kosala mosala malamu nde bato bake kovote lisusu po ete akoba na kosala mosala malamu nayebi te bato baza na mposa tokitisa milimo na banzenga baya kosalela biso misala o to nini bongo so nga soki naza mapinga te bazokoluka eti na ngonga moto asimba beta monduki na kobeta monduki te kasi soki bokoluka bapandisa yango na kosimba mikro na koloba kasi soki na bandeki koloba na ndenge ya mabe tozwi mokambi moko alakisi biso te bolobaka boye te bosalaka boye bakolanda be moto wana babati lukwebo basala na kabila bati azalaki na makoki akotelemela kabila te pamba te kabila azali koboma kabila azali kokanga bango babandeki koyoka bandeki kolanda oyo ya bandeki kosenga kasi na ngonga oyo toza na posa ya systeme wana babongola yango na bolamu oyo ezalaki koyiba konyokola bayimboka sikoyo ebongana bandeko balia lotiliki efanda kimia mai mpe efanda kimia nde tokomi koluka biso tozela bato misusu baya soki ya ndenge nini bauta likolo bakwea na sete kaka bapolitisien na biso nde tozobongola bango makanisi oyo amoni eke akokoba kaka na koyiba bakozoyeba kotia na boloko oyo amoni ke akokoba kaka na kosala mbutumbutu bakolongola ye basengi lettre d'émission alongwe bazongisi motu mosusu ndeko ngai likambo ya bato balobi nga nalandaka motu te pamba te moto nyonso akoki kondima ye te ata jésus kuta yaka babakaka ye na ekulusu bato bandimaka jésus bato nyonso te kasi bongo likambo oyo bato oyo nandimi oyo bato bakoloba kaka mpo aza motu soki mwana nkolo kutu bandimaki te bongo ye baati likobenda na kondima ye mwana mboka tomoni mpe komona le premier ministre Sama Lukonde ndenge asili kozala wana tomoni ndenge asili kokota tomoni aconsulté to ayambi bandeko misusu mpona bazala consulté mais tokoka tozomwa maloba par rapport nango parce que il y a des choses to maloba ezali kolongama ye te aye to batie na place wana pour que aide to aefface esika au chef de l'état akoki kosala te na 2 ans oyo ezalaki perdu ministre premier ministre ye wana mpona koluka kobongisa mwa mosala par rapport ya kosoutenir chef de l'état mais bato wana mosusu bazolituna bango loza malamu te aye kosala oyo chef de l'état bando ekoka te neti nini pamba te soki batie libonga ya tata mokambi batie ye mosusu batie nani papa na biso ya assemblée nationale soki libonga wana eza te yebisanga seke population nyonso fo aya kofanda wana soki batie moto na moto libonga na ye seke fo atia aza na mosala na ye baati aza na mosala na ye Sama Lukonde mpe aza na mosala na ye mutu na mutu aza na mosala na ye aye kosala mosala oyo ministre na biso auti kotika biso Ilunga Sylvestre oyo akoki te aye nde kosala mosala oyo Sylvestre akoki kosala te ye nde sikoyo kosala yango na mwa mikolo mike etikali mutu na mutu azalaka na mosala na ye nayebi te bino bopesa ngobila mosala bobongisaki sasa nde eza sali te bopesa ngo pati abongisa eza mosala na ye te soki ngobila koki kisasa te akoki kotika ngo me kobenga pati te ye kosala mosala ngobila mwana mboka tomoni mpe na ngambo ya ministère tomoni mpe kala mingi te balobi ete vaccin kala mingi te ezali kokomela biso afin que tozala vaccine malgré balobi ete bana mike bakozala na droit te ya kozwa vaccin wana mais certains gens bakozala wana mpona kozwa vaccin wana baépargne bato bazalaka bamaladi mwa chronique bakokozwa vaccin wana te vaccin ezali na nkombo ya AstraZeneca nde ezali vaccin oyo ya covid balobi ifo tozwa awa toloko tozomwa intervention par rapport ya vaccin parce que balobi bandeko mosusu bazali koboya yango bandeko ya poto mais awa tomoni essai premier essai ifo esalama deja awa na kati ndeko likambo ya vaccin wana ngai nde na wana ezaka maloba na ngai mpo na nga nakozwa na nga ngo te moto oyo andimi kozwa wana akenda na libota na ye abangi na tata na ye abangi na mama na ye na bana na ye bazwi totali basali ata mbula mobima totali eloko te koyela ye batali bango mpe na baminganga baza na eloko te wana nde tondimi biso mpe tozwa yango pamba te eloko wana balobi ezotika bato na badefo soki ozalaka na tension te fo tension okoma na tension soki ozalaka na eloko songolo te sikoyo bato bazobatela te wana balobi ete nga nazotulanda kaka bango oyo bango balobi bango wana bakolongola bango bakotia bango mopanzi kaka biso baye oyo nde tokozwa yango po biso mpe tozwa bamaladi wana bango deja basi bazwi wana pamba te soki olobi bango bazwa yango te bango so bazwi yango te bakofanda na mokili wapi biso tokomona bango te bakotia bango na lola to bakozalaka na ser
tokomona bango tokopesa bango mbote ntina kozwa vaccin ezani e vaccin yango eza 100% te okoki kosala ete bokono ya coronavirus ezwa o eza na 80% oyo osala ete bokono ya coronavirus ezwa o sikoyo ntina nango nini okoki mpe kozwa ngo mpe zwi yo ntina nango nini ngai na bandi ekomi ngonga oyo bamindele bayeba ete biso mpe tosi tolongola biso na bowumbu na bango tosi tolongola bowumbu na bango mpo kala mingi te tozobengana bango na bisika na biso nyonso bato na bato bafanda place na bango mpo kimia mpe ezwa moto nyonso po biso tokomi lokola biloko na bango soki balingi basala eloko na bango bo bakoya soki afrike eboyi batie bino na mbargo bakomi kosala bino pamba te bayebi ke bino po bomela mai tosengaka kaka bango po tolata lipapa tosengaka kaka bango bayebika soki tosali bango boye bakondima kaka mpo biso tokokende kaka kuna mpo na ngai vaccin mpenza mpo na nga nazosepela nango te mpo eloko soki opesi moto ezotika nde eloko na kati eza eloko ya motuya te eza eloko ya kitoko te ya kopesa nango bato mwana mboka ezali kolobama ete ya la chance ya vision epai tata ekolo parce que jusque là bazali komona eloko te apart eloko projet ayela bonka ya change jusque là eloko ya malonga ezomonana te tokoluka tozama ndeko esekala tozalaki na état de droit awa vision nini bango balingi état de droit déjà ezomema déjà mokumba babiloko ebele ntango tokoloba état de droit ezalaka place oyo tofandi te état de droit ezwi biteni nyonso ya ekolo soki tolobi ete na kati ya état de droit wana epesi moto ndingisa koboma te atiki epesi moto ndingisa koyiba te akotika pamba te koyiba nde ezozangisa bayimboka lolenge nini ya kotonga ekolo na biso pamba te mikolo nyonso bayo basalaka misala bazalaka na bosenga kotonga kasi bayo bazalaka likolo basalaka bakanga nzela wana mpona misolo ekozanga tokopesa bino ndakisa ya moto oyo azoloba aza na vision te wana Kabila na bureau na ye atikaki combien de dossiers na mesa na ye po ete baprojet wana ezalaka ye moto asala yango te ezalaka bato bayaka projet ya 100 jours ezalaki fati afandaki tasali koza akuta baprojet oyo ya malamu ya malonga mpo esalama oyo ekoki kosunga mboka esalama te asali yango omoni ke oyo eza malamu ekoki kosunga mboka na boyi na boyi na boyi na kati wana eske tokosepela mpo na bitelo te soki lelo bana na biso babandaki kofuta 300-400 dollars lelo soki na bitelo mpo mona ekolo ebandaki kofuta badesa ba 300 na bana misusu ya basecondaire wana bazofuta lisusu mbongo babandaki kofuta te ezopesa biso esengo te na kati wana eske biso tozalaki nango na kati wana tozalaki nango te ndeko wana azoluka vision wana azela 2023 makambo ya bien ezoluka eza na système ya déboulonnage bazodeboulonne nano eloko soki nzela eza ya kokangama mutu ekoleka te ofongola nano nzela po ete mituka nyonso eleka projet ozoluka oyo vision oyo ozoluka vision ya état de droit déjà wana yango nde kosimba Congo mais mwana mboka état de droit nti siko pe toyoka mosusu eyaki tokomi komesana déjà na kobanga koyiba nde bosoyoka ngo lisusu te kasi soki totamboli ngai na yo na kamenga la biso ya tindika nde bandeko bakomona ete mosala état de droit ezosalama bazokanga mati lelo bato balembi nde kofilme pamba te so bakokanga ta ndambo ya Congo miyibi bato nyonso bayibaka bango bazosala mpo bakongole bakomisa koyiba lokola eloko lisusu te koyiba ekoma nango mpenza eloko moko ya bomesano nde ozomona bato mikolo nyonso bazokangama bato mpe balembi kofilme pamba te tozokoba kaka soki asilisi kodeboulone nde sikoyo mutu nyonso abangi to akoti sikoyo na kati ya administration akomotala po jusque là oyo tokolela eza administration nano basimbi yango te foko luka so eloko mosusu mpona kokota na kati ya administration nde esalaka ete mboka mpenza ekende liboso esalaka mpe ete mboka etambola mpenza na kati ya administration mutu na mutu aza na loi na ye mutu na mutu aza mokonzi mutu na mutu akosala makambo na ndenge na ye tolakisaki bino makambo lolenge nini ekokende na banzela ya bandako papa ekolo abelelaki baye oyo baza na posenga to benginaki bana mboka baya totonga mboka tosala esika moko kasi moi mboka moko soki aye na likanisi na ye po ete atonga ndako na ye akoya asombi mabele na ye na baye oyo basalaka na leta na bacommissionnaire na bachef kusime basi basala lisanga moko ya koyiba misolo ya bato ayebi ete lopango wana eza ya bato kasi akoya nango ateki kasi soki état de droit ye efandi place wana okoloka su bato bakolela ekopesa kinga moto akoya asombi eloko na ye soki alingi asala entreprise na ye asali azwi ata mwa 5 mwa 7 personnes balongoli mabota wana ezalaki na chômage ekomi kozwa mwa misolo mike ezofuta mwa ndako ezolesa bana ekosala biso esengo te kasi mosala ya kodeboulone oyo nde eza mosala makasi to kaka yango esili nde makambo nyonso bongo mwana mboka tolobela makambo oyo ezali na ngambu ya este par rapport à baguerre oyo ezali kosalama kuna ezali kolobama ete bato mosusu oyo bazali bameneya
ya troupe to oyo bazali kosala ete guerre wana epersiste to esila te ezali bandeko oyo bazali kosala mpe parti ya kati ya mboka na biso bazali peut-être bakonzi mpe bazali kosala mpe parti to bazali kosanga na barebele wana afin ke guerre esila te tokoko tozomona liloba no par rapport ndeko tosi toloba wana na ntina loba ete bakongole biso moko tozoboma na likolo ya misolo soki mpe tokoti tobimi lisusu libanda tokomona na bakommunauté internationale nyonso bayebi na bango eloko eleka na kati ya este pamba te moto aleki barebele wana na makasi bango baleki bayebi epui bazwaka bibundeli wana wapi ya makasi minene bazwa yango wapi lelo soki États-Unis alobi azwa drone na ye wana akontrole este bisaleli nini oyo barebele bazalaka nango mpona kokontrole mabele mpona koboma mpona koyiba bazalaka nango biloko ya malonga te kasi nde bayebi bisika wana malamu mpe bato wana bango moko bayebi eloko nini balukaka na este likambo este eza problème te tokobanda osengaka bakongole moko soki esenga biso tosala ata retraite ata jeune moko ata 3 jours biso tokosisa likambo wana mpe ngai na bandi tokosisa yango lokola faci asi akoti na union africain eza mpo yo azwa kaka balokumu nyonso wana te kasi fosala mingi sala mpe mpona mboka na yo balobaka mpo banda kolongola moninga poti na liso osali nanu poti oyo ezali na liso na yo oyo eza na este kuna omeki kosangisa baye nyonso oyo yo kokamba bosangani mpona kosilisa bitumba na afrique pamba te eloko nde ezolongisa afrique nsima eza kokotisa biso na kati ya conflit na kati ya songisongi oyo na oyo bobebana oyo na bokozwa ngonga ya kotonga te bozalaka na ngonga kobunda ntango bokobunda wana bobandizanga biloko ya kolia ya kolata nyonso ezosala nini ezosala pasi puke bango bayaka bayibaka biso kasi na ngongo oyo simbi union africaine eza kaka poto kaka patia kokonza te kasi bimisa mayele na yo nyonso ozalaki pembeni oyo ozalaki kote ya tata na yo bimisa yango sala yango na union africaine po ete kimi ezwa na este wana eloko monene ya motuya mpe faci alakaki bandeko ya este wana nde tozozela yango na motema mobima toye tobandi neti nga na bandi ekolekola makasi te na ebonga oza wana okosangisa bato ya mayele nyonso yo mpe na kati ya bato ya mayele oza na kati ya bato ya mayele luka eloko nini ya kotia mpenza mayele na kati ya este wana na États-Unis toza na bango ekilisanga toza na bango elongo bango bayaka mpona kozwa biso te biso mpe fo tozwa ya bango so ekosenga ete bapesa biso barobo na bango wana baya kobunda na este baya kopesa biso tokopesa parti puke este wana ekóma na kimia biso moko soki tokomi kosalela este wana tokozanga misolo ya kofuta bango tokozanga yango te mpo ebele ebimaka na este wana nayebi te to bandeko bazali na nsima ya bakambo wana basika to bafona bandeko wana soki bakangi bato baza place wana bakotanga bakombo na bango te yo somona likambo bandeko wana bango moko bayebi deja ke bango moko bayebi deja ke bakokangama tomoni mpe élection ezali kosalama na ngambu ya senko mwa nini ezali kosalama kuna mwana mboka na ye te so tokopose na intervention par rapport ya affaire ya senko nayoki bandeko badangi bayesanga mama toyoki bato ya senko kuna balobi oyo po baélection esalama bato ya senko bango moko bayebi ke banda to banda kosala baélection bango moko bamona te eloko echange te bandeko ya senko wana bango moko bakokota ata kosala bakomission wana kotelemela bamakambo ya mabe bango basala badéclaration toomona yango te mais baza na mposa kozwa baélection pamba sango alinga koma président oyo to nani élection na tosi tolembi yango tokomoluka tofandisa makambo nano po soki bosali mpe baélection na ngongo oyo kaka oyo atriche mais tokoki kosala ndeni mambo wana esila obanza ete moto ndenge abimi boye atriche te ye mpenza baponi ye ya solo kasi tokosala lolenge nini fuke makambo wana esila soki eza ke oyo akoti yo lokola bino bolingaki ye te bolingaki fayulu bozobengaka baélection mbongo kasi na ngongo tokoki koluka toprofite ata na mwa ngonga mokeo tomeka kotonga mboka na biso biloko basanko bakoloba etali kaka bedini etali kaka ye moko mpe na kati ya bandimine mpe bazoboya yango mpo kotala na kati senko na kati ya bebisaka kaka masolo tozalaki na saint sylvestre tolala libanda biso tolala libanda eloko malonga nini ebimaki face B ti lelo na Tshisekedi akufi face B te alobima te Kabila bangisa bango ti lelo na Kabila Tshisekedi oyo azalaki kutu tondimaki te koya kokimisa Kabila kaka na biki rouge babengaki kizengi wana balobaka biki rouge te esali mosala kaka na kibuzengi wana mpe ebengani Kabila na munduki te kaka na papier oyo nde Kabila komi tambola lelo sikoyo lelo obeta masolo ya sente ya senko mpo bakoti basala réunion bakolemba kosala réunion bango mpe bakokima mboko bango bakofana na Rome mwana mboka tokoshetela mwa motuno tomoni na ngambu ya lamuka mpe likambo ezali vraiment makasi mpona koluka so ya désignation ya on peut dire ya oyo ya kozwa kiti to ebonga ya bokambi ya senko ya plutôt ya lamuka entre
Fayulu na Moïse Katumbi donc quand on a intervention par rapport à trouble et tout nous nous que ça m'a belamuka donc ndeko lisanga ba batonga naka jour epandana kitaka babe yolanda kana quartier mama mwana batonga naka jour bakoswana oka quartier mo mlingani wana ezalaki basangani bagende janvale basangani bango nyonso pona contre mutu moko tizeki te tout ça ça faille kasi baluka basangana kandi basala ici baso basala tout complot babimisi kamba te biso to kansaki ba opposition to ba opposant to ba politicien na biso bazakana posa kotela mboka kasi to bandi ke bazakana posa kotela mabu pona nini na lobibo si c'est di mondi to na bango nyonso bazalaki na opposition to zaki oya na 10e awa bazona na biso na baga to bandako landa bango kaka ekiri na bango zalo kola yo sibo kondinga na komie nini na yo na ko sepela tenga na zaiki na Sephora to sangana longo Sephora yebi ke bana koto mai ezalaka te koto mabulu ezalaka yo nde oyebi mboka kaso tokoya na makasi na biso ngai kata to sangana to na makasi na biso po ete to simba ekolo oze biso nyonso to ko bomana po te to wela bibonga bato misusu bazokufa soki kaka na nzwa ntango na kozwa na mutu mosusu pa kolinga sepe akosepela te pamba te na ntina mesani ti bato na motema mabe biso tolingi kaka ngai baluka makambo na bango basala biso eloko ezopesa biso mwa pasi za etikali este pamba te este wana tata ekolo atela ngo mayele po ngana kobelela kaka atela ngo mayele na bandi ete este koleke na mayele te Fidèle internaute, on va suka émission na biso. Merci pour l'engagement aussi pour l'instant. To kwa accorder biso pour na préparation. Tout mon mboka moi liloba suka ki numéro na yo. Moi liloba suka na koyebisa na bandeko nyonso na kotuna bango botondi na koyebisa na ba mama nyonso na ba papa ezaka ba mama te. To kosala bino mwa séance et komando landama biso misatu ko bandoloba ndenge nini ya ko efandeli ya malamu na kati ya bato na toko bongisa lolenge nini mama ko iko panda tozaka na ba mama ba politique te kasi tokoki pe ko sala na bandako na biso poto kende ko sala kama makambo ezaka na politique te lokola hotel melaka mutu moko ko hotel melaka mobali no na kata ndako wana mama ko sala bongo te wana ezaka na ko yebisa na ba mama bobongama to bando sangana soki boko pesa biso mayele soki pe bobando benga toko sala ka ndenge bando za ngole ta telefone na biso bino bozo benga pamba te toko bando za mpona ba politique te kala mingi te awa makambo politique nyonso ko sila mboka ezobonga nango bobando mutamutamo sala makambo sala na ye kasi makambo mike bando senga to bando bakisa na suke to mata eza likolo na ye to koma na esika oyo biso tozala posa to koma numéro na ngai ezali 082 82 544 56 plus 243 82 82 544 56 na bandeko nyonso bolingi bobenga tozali wana mpona kosala mosala elongo na bino bandeko balandi tombo na suka merci pour la bino ndenge bozala toujours na pona biso biso toza toujours na pona bino tokona kopesa bana na na ngai na sako cameraman na ngai wadana toujours wana Max Mizali de papa no monde na bosanité quant à moi on se dit au revoir à la Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon cri mobile yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Le produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela.
olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Ethan Star.